bato bazo salaire ya koyiba mbongo ya l'État. L'État balekelake mayele te. Nazo pesa nanu mbote epai ya papa na biso Gilles Alengeti. Merci pour na musala munene oyo. Président de la République apesa yo koba papa kolemba te. Nzamba zana yo akosoutenir yo tina suka ukulunga. Mais bandeko bazo yiba to pe ba Congolais o bazo linga ba profiter na mbongo ya mboka. Baïba, l'État baïba a été. Tôt ou tard, à Okoeloka na maboko. Bon. Dans un état de droit, sans oublier tout beau salangote. Au moins, tu as un grand P et petit distraction, mon robot. Ngana mona ke lo kwa mabeza ki wanate parce que grand P mutoko a grand P to ko finga e na ba façon nyonso omoni lo kwa mabete na patron na mboka na ba non mona ke lo kwa mabete wapi na mutangobila azali Congo ezali kamoza mutangobila te non azali africain azotambola ba pays d'Afrique pourquoi sali bisoka passe tango ye ana RDC peut to finga ye alo baka bien ta sala bien te quand même azaki pena mwasi na ya kine toto sarapata mbala baningati Suprême de la ville Gentini Ngobilambaka azalaka un bon sportif. Oui ya makasi ya tongo les ans ya besté te ya besté ya ye ya kala loba bo profiter bo moni nde siko meza ya tongo ya kala aza sportif ya kala pinza awa na chango eza pona Félix oyo azali président nzamba pesi biso apamboli biso siko na mikolo pe na bamandane nyonso toza na droit ya kolinga ye ya ko soutenir ye ya ko pesa ye chance pe ya ko soutenir ba œuvre na ye na mwana mboka Gentini Ngobilambaka à 100%. Qui cela n'était na tatoke na 2023 bonga na tango ngende ko defa batuto na pesa mutu liputa pa votenga non ngana na mama bane belé. Tant bozo benganga maman générale les avec action parce que là na wagon na simananga. Maman Rit, est-ce que na 2023 élection kozala ndongo zo monela ngo? Pourquoi pas élection ça la élection ça allait? Ah vous assir. Oui, élection ça allait na 2023. Fatia Obimasu président. Nana ebisa ko ke balongo li Fatia no assisi mandat na été. Na mboka o ndembogo ezokende li Fatia Obimasu. Mboka eza très bien biso moto c'est compliqué pour rien. Maman Rit, ovanda na Kisasa. Na vandi na Kisasa soto longo li Félix tozu mutu musu totie. To lo ba paye pas za mabe. Donc congolais to bine to me mama. Mokonza mboka. To ke na nga bongo. Mokonza mboka kozwa deuxième mandat. Ngana lobai na bino Fatia sa vandi na ba mandat ta misatu 4 bozo bangale. Na ville ya Kinshasa gouverneur de la ville ndenga zo travailler. Bozo mona tete tozo kita point par point to utina gombe to komi limité. Tozo ya male mbeti. Prise à souke za ratyango prise à souke za ratyango. Tango ba kokita na tyango abolali déjà na sire bino bolala na bino. Po awa na tyango biso soto ndimi bino toto ndimi mutu yeba ke na livre ya Nzambe ondimami chango ezaka ya Martin Fayulu mais yo mutu a chango ondimi suko tia chef de l'état pour mama ozoluka problème te na chango non chango ezate pona propriété privée ya mutu moko to clique ya batu moko non chango ezali pona bana Kongo nyonso tu bandeko na ngai ba Kinois o baza libanda mboka pe o baza awa totika na biso ba guerre inutile to ana temps sala ba guerre te to réfléchir ndenge makambo ko kende liboso évoluer alors toza na présent moko ba pesi biso eza Félix Tshisekedi to pesa ye chance toza na fierté ya ba konzo nzamba pesi biso. Bonjour et grand merci à vous tous qui nous suivent depuis quelque part, partout dans le monde, en États-Unis, en France, partout en Europe, en Afrique. Merci et bienvenue dans votre émission Toro Babo Solo. Et bonne fête à toutes les femmes. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars 2022 parce que cette mois est dédié à toutes les femmes. Bonjour et bienvenue sur votre émission. Je ne suis pas seul, je serai ici avec votre humble servante. Maman générale dénommée Maman Ritembo Sele. Maman Ritembo, bonjour. Bonjour Christian. Bonne santé maman. Oui, santé ça bien en Angola Nzambe. Bonne fête à mois de la femme. Hein? Merci beaucoup, merci. En tout cas, une fois encore de plus, maman nyonso bozali kotala biso na mokili. To souhaiter bino bonne fête. Nebete maputa latami kasi maputa wana ezala ya buzoba te, ezala ya porter en plus na ba nation. Topé na mboka na biso République démocratique du Congo ba mama bo fêter kitoko po mokola lelo eza ya bino.
Tokobeta ma solo lelo na Maman Ritimbo. Maman Ritimbo, boni les amis de Maman Rit. Oui, les amis de Maman Rit, ça bien ma casse vraiment. Très bien les choses. L'activité Zali Kosalima, toujours au Katino d'activité. Non, l'activité Zaka toujours na Kosalima. Na Katia les amis de Maman Rit. Toujours ça vraiment Moussala ma casse, tout ça va descendre. Kalaté, toujours clôturer ba descente na biso. Ok, pour tout continuer émission à Mokola Lelo, tout ça na style ya sika to pe stratégie parce que titre émission ezali bo solo. To senga avec beaucoup de respect ko tombola loboko ya mobali ko promettre ba kinois pe ba congolais tout au long ya émission oyo okoloba be bo solo. Malobe pa ina. Oui. Na solo bango kaka une émission toujours mobiliser bo solo na zo promettre ba kinois pe ba congolais nyonso tout partout ezaloza na libanda ya mboka ngai Maman Rit na zo promettre que na obandolo bakaka pe na olobaka bo solo chaque fois et partout na zo tambola pe partout na kokendaka toujours bo solo pona ko aider mboka na biso. Maman Rit alobi a koloba bebo solo na émission lelo akoko saba imboka te akoko saba kinois te bandeko bozana este na Goma Ituri Bukavu. Maman Rit alaki bino koloba be solo na émission ya mokolo lelo. Maman Rit tomona kiyo na ACP ou ezali Alliance des Congolais Progressistes okenda yiko sala adhésion massive. Eloko nini ememi yo lelo yo mwasi kitoko baninga na ba business baninga na makambo ebele ba voyage à Dubaï ondimi ko sala politique et puis na partie oyo ebanité lokola ACP eloko nini ememaki yo kuna Maman Rit. Bon ya liboso Christian a répondre yo politique eza eloko moko epesa meli mutu nyonso tuté. Oui, au tu koloba ke baninga bazana ba business bazo voyager ba Dubaï bani. Biso nyonso tosi toleka pe wana pe tosalaka. Mais eloko epousse ngai na kota na kati ya politique. Eza vimboka na biso ndenge ezokendele ezosenga te kaka mibali kaka ba travailler mais aussi biso pe basi to porter un plus na kati ya mboka na biso Congo RDC. Na memami na kati ya parti moko oyo olobi ke eyebanite mais na oyebiso Christian ke ngana na vision ya aigle nazomona musika parti ya ACP eyebanite. Oui bien sûr wana batu bayebi yango te lelo eyebanite mais na lobi ke ACP za na mopepe moko ya sika ya makasi ba parti bandaga boye na Kinshasa pe na Congo. Terrible. Oh non, yebo kaka fiu et phobia. ACP Rosindate. ACP za Beni. Parti moko Beni. Eza na force moko wana pour muta découvrir yango foko ta na kati ya ACP. Ngana sala ba makambo wana so ba voyage banini. Nathalie kelingi na soutenir mboka na biso na lingi pe na porter un plus na sunga na pouvoir oyo actuel ya président na biso Félix Tshisekedi Tshilombo mwana mboka Fatou Beton. Na boni ba parti zaki na ngwebele. Mais au motema na ngai tutaki elobi ke kende pona porter un plus pe na mboka. ACP parti ya gouverneur de la ville. Maman Rit, yo lobi porter un plus na politique ya mboka na biso. Oyebi combien de femmes bazan dans l'Assemblée nationale? Oui. Ba décevoir bato, baza bato ba bomi loi. Lelo tozolo ba oui, tozana besoin ya ba maman nyonso parce que lelo pesa journée ya ba femme. Mais Maman Rit, ondimi pena libanga na yo ekotonga Congo. Oui, nazondima yango ekotonga Congo. Nazondima yango chacun à son tour chez les coiffeurs. Waneza bango. Ah bon? Ouais. Waneza bango. Mutu na mutaza na tour na ye. Waneza bango pe mutu na mutaza na conception na ye ndenge azomonela makambo. Soki moko a BBC linkolo bate batutu ba BBC. Donc basi bazoko apporter un plus na kati ya pouvoir ou pe na kati ya RDC. Ça n'engage que Maman Rit. Maman Rit, relation na yo na mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo eza ndenge nini? Aza président na biso, aza président na ngai, aza président na ngai, président de la République, aza président papa moko bien, papa malamu.
donc naza na droit ya kosunga ye na makambo nyonso to na pouvoir nzambe apesi na ntango. C'est bon. Bongo relation na yo na mwana mboka Gentini Ngobila Mbaka. Wana aza patron na ngai. Oh, ouais. Patron na yo? Oui, c'est mon boss. Et Michel Baby. Et Patron na yo? Oui. Aza patron. Dandengeni. Mais nana ebité que Gentini Ngobila aza patron. Nana ebité. Ah, na ndenge wana? Aza patron. Ko travailler na ba konzezaka pasi ya oza mwasi. Obi relation na yo na mwana mboka Gentini Ngobila Mbaka eza malamu. Bongo na mwasi na ye na ndako. Ils posé ba problème te parce que tout le temps tozo mona ndenge baza ko illustrer ba image partout ozo kende ozo tambola kaka na kombo ya Gentini Ngobila. Gentini Ngobila. Basi ba politicien ba rabata ba problème. Relation eza malamu. Oui, eza très bien madame Latina na pese no mbote bisika azali ya pasa. Eza très bien za maman na biso. Wana grand prêtre mère. Tant tozo sala boye, tant nazo tambola boye za fierté pe pona ye. Komona kaza maman meza pe na mwasi moko pe azo battre makasi. Na compte ya parti ya ACP. Eza fierté. Maman Latina biso pe topesi yo mbote. Maman Riti, toki ete ozali moko oyo bandi ba action politique na mboka na biso. Maintenant, ba année électorale ezali koya parce que toyebi ete mobu ezali liboso na biso ya 2023. Ndezali mobu oyo komema biso na élection. Est-ce que parti na bino ACP ekokoka kokende na élection pe ko bimisa ba eto bengaka ba députés nationaux provinciaux bokokoka pena mpifo wana ezali na ACP? Na ko répondre yo Christian kota la te ACP botami sika to pe ACP za parti moko ya sika. Mais ekoki kozala ndenge ozoloba na ACP za sika kebe eza bato makasi ba poids lourd bato kwa ba biso to signaka pena koti IDPS INC MLC passer sur ACP. Oui, ACP za na kati pe to battre campagne to bimisa ba députés nationaux to bimisa ba députés provinciaux. Assurance na bimisa na nini? Oza na assurance makasi bwe balaki yo nini? Na koyebisa yo na vie soko ozotambola na ba négativité kozwa te. Oui, na vie il faut nyonso totia na mutu na yo kosimba. Nga na yebisi yo ke ACPC simbi. Ba députés nationaux pe provinciaux ba obima kuna ebele. Tokozonga tokolobake. Na koyebisa la retourno na yebisa ko ni Christian. Ozwi seni ekomi ya bino? Oh, mais ça problème à musala. Biso to travailler. Na ACP to travailler. Chef de l'État tanga zolo ba kaboy correction boso kangote. Mutu a travaillé, a mérité salaire. Mutu a travaillé, a mérité le foot. Biso to travailler, to battre ngo. Musala oyo mwana mboka Gilles Alingeti, inspecteur général ya finance. Bato bazo salaire ya koyiba mbongo ya l'État. L'État balekela ke mayele te. Nazo pesa nanu mbote epai ya papa na biso Gilles Alingeti. Merci pour na musala munene oyo. Président de la République apesa yo koba papa kulembate nzamba zana yo akosoutenir yo tina suka ukulunga. Mais bandeko bazoyiba to pe ba congolais o bazolinga ba profiter na mbongo ya mboka bayiba l'état bayiba ka été to uta akokoeloka na maboko. Bon, dans un état de droit sans oublier to bosala ngote. OK, merci maman Rite. Tomoni ete mwana mboka Gentini Ngobila Mbaka. Tebite to bengango eza scandale. To ezali événement nabi ko yoka ki ozana ba réseaux sociaux ko yamba couple wana na ville province ya Kinshasa atu banso ba traiter grand P na ndenge ba ko traiter mais onga na yebi aza artiste aza muto aza ko participer na culture ya mboka na ye ko yamba na Kinshasa et créer polémique na réseaux sociaux biso ba panzi sango tomoni yango mabe bino ko trouver yango ndenge ni. Bon, na ko répondre à la question na yo boy Christian. D'abord bande konanga ba congolais petit conseil. To éviter la vie à critique. Critique na vie et progresser à makambote. Na RDC to na makambo belé au senge na biso to sala. Ezo senga idée ya yonga biso so sangisa pour que mboke kende liboso. Au moins que koya ya grand P et puis si distraction moko boy.
ngana mona ke lo kwa mabeza ki wana te parce que grand P moto kwa grand P to ko finga ye na ba façon nyonso omoni lo kwa mabete maza patron na mboka na ba non mona ke lo kwa mabete wa pena mutango bila azali Congo ezali kamoko za mutango bila te non azali africain azotambola ba pays d'Afrique pourquoi sali bisoka passe tango ye ana RDC peut toujours finga ye alobaka bien te asalaka bien te quand même azalaki mpe na mwasi na ye ya kina to tosaka pata mibala baninga te aza patron aye na mbongo na ye koseka te Christian aye na mbongo na ye eza te ke ngobila apesi ye mbongo yaka osala mbongo ya mboka osaka nango non aye na mbongo na ye aye ye pa participer na kini bopetu où est le mal mutu aye po asunga na ye kaka na Congo aza mpe noir toujours bomana pona ni biso nyonso to biso ba africain toujours bomana pourquoi aza mundele ta yake aza ndeko na biso noir aye comme star ya munene aye na mwasi na ye porter peu plus toujours ba bien azoka na te na ba réseaux sociaux oui batu bazo finga ngobila boye et puis eloko mona moni batu bazo bosana omoni échange culturel là oui eze loko oyo ememaka mbongo na mboka parce que comment on ndeti ba ye wana ba séjour na bango ba big grand père patron ngapo na ngana moni ngoma bete patron ezokotisa mbongo na ba hôtel bazola les ba hôtel ba congolais pe ba congolais mbongo ezongi na mboka donc eza na ngwelo ka mabete ba kinois ba congolais to longo na distraction eza na ba misusu bazoya po ba bebisa ba vie politique to ba carrière politique ya batu en tout cas to sungana e ko sala malamu mais to kende lisusu suprême de la ville Gentini Ngobila Mbaka akomi lisu mutu amasano mama judoka na moni mwana mboka Gentini Ngobila Mbaka ba vidéo etamboli monde entier mokonzi azobeta ba mouvement mokonzi alati sexy o ezaka ka base to ezanini mama non eza best pourquoi eza ba blom susu totali veto to sela on peut ba publicité to lo ba chantage te mokonzi alati lobo eza sport eza sport eza sport eza kutu fierté to za ba kontina biso pe ba yebi sport eza bien eza sport eza lokwa mais olamuki na ndako na tongo ufoza mwa salle moko ya sport uzo sa sport eza mabete wana maîtresse eza maître eza fierté to za ba konti pe ba sala ka sport eza sport eza nango mabete eza sport à cause à ceinture noire, à cause à la vert tout et ça sport et ça coûte fierté na biso ba konti na biso ba sala rappel sport ke ba benga raot ba konza bobes non o mona baté na bango te baté ya kitoko parce que ba sala sport mokili mobimba pe ba kino ba simbete suprême de la ville Gentini Ngobila Mbaka azalaka un bon sportif oui ya makasi ya tongo les anango ya besté te ya besté ya ye ya kala loba bo profiter bo moni nde siko meza ya tongo ya kala aza sportif ya kala pinza kala. Merci beaucoup Maman Rit. Tout cas toko ba peto continuer. Les amis de Maman Rit et combien de membres, ba membres effectifs, ba membres au bazalaka alt parce que zana batu misusu bayaka na batuka so ba ki evenema et dit que non moi katuku bianze ko bima moi eloko bana na palais ba sauver ma o yo moko za na connaissance na bango. Les amis de Maman Rit Mbo vous en a combien de membres fidèles il y a les amis de Maman Rit? Bon, il y a les amis de Maman Rit. Nous avons plus de 5000 membres. Oyo biso oyo ngai moko naza confirmé pe naza na confiance na bango. 5000 membres. Oui, 5000 membres sans compter ndongo loba msuba ya kalandi mbongo nini. Tozana bango nyonso 5000 membres ba quartier par quartier ba chef nga na implata bazali et nazo sala ba tourno nazo tala bana na nga nyonso les amis de Maman Rit. Baza 5000 membres et bokomona bango bientôt kalate bango tout komona keza vérité ndenge nazo biso na 5000 membres wana ogéraka bango comment yo poza na musala mambo ezebele mama ya ndako. Quelles sont les stratégies oyo ezalaka pour gérer 5000 membres wana? Bon naza na ba leader d'opinion na ngai on a tia bango lokwa moko ya bakambe tous les 4 coins ya ba base na ngai ya les amis de Maman Rit.
o ba dirigeaka ba celui wana tout bapesaka ngai rapport nasalaka na bango suivant réunion week-end nyonso tout mpona kozwa bainformation koyeba batu na batu babakisami to problème nini to baproblème ezokota tu ndenge nini donc tozo travailler vraiment très bien et puis nabatelaka bango bien nayebi ke côté kuna eloko moko ezozanga ifo nalandela nga moko esenga nakita nasali descente nakiti natie poids na ngai po tozalaka toujours tokende na idéologie moko donc on naza na bango siko nazoveye na bango baza 5000 membres on naza na bango. Félicitations pour Moussala Pesa au Monana. Oui. Tout le monde y va descendre. Au Kenya, au la maman, au PC, au calendrier. À place Moussoussou, au Sungi, au maman, au Tobenga, au Basala, au Bilanga. Et ça, l'idéologie a préparé 2023. Tout ça, au Sungara, au Mutema Malam. Bon, nazo sa tourno na baba zanganya surtout. Pour na 2023. Non. Nazo sala na tourno yo ka Christian. Na sala ka bango tourno bongo. Na ba début ya bane na sala ka ba tourno wana. OK. Awa siko nazo sala. Nazo sa tourno na ngai soki na sil to mona biso 5 minutes ko benga pe bino. Bokoya bomoni biso nenge to sangana kaso na sisi ba clôture. To zala bino wana bokomona. Qui cela n'était na tatoke na 2023 bonga na natango ngende ko defa batuto na pesa mutu liputa pa votenga non ngana na mama bane belé tambo zo benga nga mama générale les avec action parce que là na wagon na simananga maman Rit est-ce que na 2023 élection kozala ndongo zo monela ngo pourquoi pas élection zala élection zali ah vous assir oui élection zali na 2023 Fatia Obimasu président. Nana yebisa que balongoli Fatia no assisi mandat na été. Namboka o ndemboka ezokende Fatia Obimasu. Mboka eza très bien biso moto c'est compliqué pour rien. Marit ovandaka na Kisasa. Na vandi na Kisasa soto longoli Félix tozui mutu musuto tie. Toloba paye pas mabe donc congolais tebine to me mama. Donc mokonza mboka. Tokena nga bongo. Mokonza mboka kozwa deuxième mandat. Ngana lobai na bino Fatia sa vandi na ba mandat ta misatu 4 bozo bangani. Bibino bloko boke na ngoto osepela na ngote ha. Na Kabila ezaya kabwe awumela seko na seko. Lelo ba fini Kabila. Ezali kambo ya seko na seko. Abozo tia mwana mboka. Mwana mboka zali. Tshisekedi Tshilombo. Asali oui. Mama. Kiyande goyate na suka. Kiyande goyate parce que a travaillé combien de temps? Tant bozo ba makambo bo sala ka balance. Combien de temps? RDC za munene. RDC pour oloba ko longinza na ngwe sili. Osali combien d'années? Eza munene. Na tamuke oya sali soto zo ndi matena misalo bazo sala na ngobila mwana mboka. E soka musakutu ngai. Na tamuke o bango basali. Mais bon ndi makata makambo bazo sala. To pesa bango chance. Ngana yebisi yo ke Félix azawana. Kitoko mama. Pour na gouverner la ville province à Kinshasa. Misala, la réalisation est positive. Oui, c'est positif. C'est positif. Vous assure. Oui, nous assure. Vous en avez preuve que la réalisation est positive. Mais c'est positif. Nanga na yo toujours vivre. Nakanja Congo. Tobimi libana mboka te. Bomona kinzele lenge c'est qui n'avait rejoint munene. Et comme hymne national na bino. Et comme hymne national te bongo soto ke na po ya bongolo. Bongolo ba pe wana so hymne national. Banzele zo sala mabondi mate po wana. Azo bongisati. Opération zipa batu boyoka ki yango ati. Bazo zipa. Ba zipa ngo nanu pe silite biso tokendaka na béton. Biso tokendaka na béton. Nazongi na elengesa. Béton. Bomona ngo ndeza somba lopango na tanga na osomba mwa chekende siko. Marite bikola ke ba kinwa na ba kongolo ko loba bosolo. Oui na ba na loba bosolo, mais na loba bosolo. Tango lobi béton. Njili Kinshasa ezaka gombete ha. Oui. Atubele bazo bosana. Gombe to moneza kitoko ba limité to moneza propriété ce Kinshasa suika wana. Kinshasa suki wana tende ko Christian. Na loba ki boyi. Batu bazui pouvoir bazana tamuke oyo bango bakoti. Bakosilisa Congo oyo mbala moko ti. Na ville ya Kinshasa gouverneur de la ville ndenga zo travailler. Boso mona tete tozo kita point par point to utina Gombe to komi limité. Tozo ya malemeti. Prise à souke za rachango Prise à souke za rachango. Tant bako kita na chango abolali déjà na sire bino bolala na bino. Po awa na chango
biso so tondimi bino to tondimi mutu yeba ke na livre ya Nzambe ondimami. Parce que ndenge lobi na Tchangu wana to ebi Tchangu ezaka plus ya opposition, Tchangu ezaka ya Martin Fayulu. Mais yo mutu a Tchangu ondimi sur ko chef de l'état pour maman. Ozoluka problème te na Tchangu. Non. Tchangu ezate pona propriété privée ya mutu moko to clique ya batu moko non. Tchangu ezali pona bana Congo nyonso tu. Tangu tozalaki na Kabila tokoloba te ke Tchangu ezali pona batu songolo Tchangu awa pe tozaki na Kabila. Tangu tokomi na président Félix Tshisekedi asa mwana mboka. Topesi chance awa na Tchangu tolinga bango makasi. Baza ba Congolais. Et c'est ba ki Congolais na bango esuki na Gombelemba ni non na Tchangu bongo eza koto pona Martin Fayulu non. Ezata na likambuté polémique ekotaka o Martin Fayulu o Félix Tshisekedi o Gentini Ngobila bango tu baza ba Congolais biso nde to bomanaka bango mo bazana bango na problème ti tout ça ba Congolais problème ezati awa na Tchangu eza pona Félix o yazali président Nzamba pesi biso apamboli biso siko na mikolo pe na ba mandane nyonso toza na droit ya kolinga ye ya ko soutenir ye ya ko pesa ye chance ya ko soutenir ba œuvre na ye na mwana mboka Gentini Ngobila mbaka à 100%. Zali kamba Tchangu te okolo banini na ba kinois ba Congolais o baza kotala yo en étranger pe na kati ya mboka na koloba liloba kaka moko na lobi boye pona bandeko na ngai ba kinois o baza libanda mboka pe o baza awa totika na biso ba guerre inutile to ana temps sala ba guerre te to réfléchir ndenge makambo ko kende liboso évoluer. Alors toza na président moko ba pesi biso eza Félix Tshisekedi to pesa ye chance yo ebi koza na maele moko ba kisa implice oza libanda mboka semie oya to sangisa ba aider to tindika ngo kende liboso mboka na biso évoluer. Na koloba ke to pesa bango chance en eko aboutir na lokote en au contraire ezoboma biso batu msusu baseka biso to zongisa mitema na biso na kimia to mitungisa manelo kote o esimba kite na anu elekaki. Moi je pense que tout pesa chance na anu tout va changer et tout est possible na muto azondima ke possibilité ezalaka so muto alinge ezala. Donc, kofingana te enezala te to lingana tout ça biso na biso bana ya Congo drapeau ezabe moko to kata yango te to za na fierté ya bakunzo Nzamba pesi biso et à ce moment là to kopesa pe Nzambe susu esengwa ko tete mayeleza su makasi na kata bakunzo na biso. Merci beaucoup Maman Rit. Ovandaka na Kinshasa ti lelo rentrée académique na Yikin ezo salema te na ba université presque tout ya l'état bana nan bazongi kelasi te ba université privée bana bazongi kelasi bino ba yi politique omonite ke ezokende malamu mingi te. Non ezali kambute omoni makambo ya académique ezali kambute lelo omona batu bazwango comme argument ya kofinga Félix Tshisekedi ezali kambo ya kofinga président azana place te ezali na ba université partout presque bazalaka pe na ba grève. Eza nango likambo kofinga bakonzi te eza likambo ba professeur babongisa na gouvernement et ceux qui eza likambo salaire ba ko arranger yango koleka nango très bien et bana bazozwa ba cours bazali bakozonga ya makambo nyonso eza nango normal eza problème te grève ezali et umela rapete o soki ndenge nini bana batangaka awa na Congo bana baotanga na bango. Merci na bandeko banso boza kolanda biso ezali émission tolobete toloba bosolo parce que bosolo nde ko tombola ekolo pe ko tombola mboka. Tema tongo koma na suka esenga tobeta lisolo na tino etali ete mokolo ya le 8 mars. Mama Rite eza mokolo le 8 mars. Osali activité moko pona kosangisa ba mama to eloko nini osali pona ba mama ya district na yo ya Tchangu pe ya les amis de Mama Rite. Bon, toza na le 8 mars lelo na baki ke nazo sala ba tourno ya ba base na ngai na kati ya koleka lokolo eza le 8 mars na utaki ko sala 200 moko na kutana kina ba mama na lobela ki likambo ya le 8 mars na kati ya ndako
Maman tanga zo lambe za le 8 mars te. Maman tanga zo pesa éducation eza le 8 mars te. Maman tanga zo boko la bana na ena ndako eza le 8 mars te. Maman tanga zo zwa soin ya papa eza ka le 8 mars te. Au contraire eza moi moko ya réfléchir ya ko se réfléchir eza moi moko pe ya ko raisonner très bien ko tala ke ni ne simba kité po toza na début année ni ne simba kité na année passée na ndako na ngai lokola mama pe ni ne senge na nga na sala lokwa to na début année o makambo kende bien papa ndi ne simba kité nga na papa na bongisa ndenge donc ça te que le 8 mars pour na bobo biso ba mama to travaille chaque jour papa pour bima bien faut maman repasser les papa pour la santé faut maman lambele papa pour la joie faut maman sa musa la chambre kitoko. Merci beaucoup maman ba maman boyoki ndenge o abino maman aibina ko conseiller bino bonne relation na yo na mwana mboka Charles Mutamutu. Oui eso le cas très bien wana pire vient na ngai na lela fort mu fini ku ya bana ngaba na lela fort wana vient na ngatu solana kitoko bosi dokasana. Oui, si de kasana wana mutu na ngai wana ndeko eska wana ndeko nikolo pe na mona ekalata zo benga ngate bo chicho dambito spécial spécial azana est bien wana eza famille aza bien tout mona na ki na epe kalate awa azana est très bien wana eza famille sans oublier moda Modachou na ba maman na Modachou na ba maman na ya femme d'aujourd'hui. Kuna soko meke oziki moto leader aza moko yo ana moda mpeti. Chef coutumier. Bon, yango na pena ya yo yango yo. Vraiment. Zamboka. To komi na suka émission ya mokola lelo, mama Riti okopesa mbote na beba so baza kolanda yo, papa na ndaku, to pe na bandeko na biso misusu. Oui, ya liboso na kopesa mbote pa ya mobile na ngai kitoko. Na lela effort. Honorable Elia Litongwa Reziki. Na pesi mbote bébé bisou na yango wana. So na pesa ki yango te na bando monde mote mezo suka. Donc na pesi mbote vraiment. Na pesi susu mbote pa ya mokonzi na ngai Jean-Tiningo Bilambaka. Oyo azali suprême de la ville oyo akangi masolo na ville ya Kinshasa lelo Kisasa ekomi bopeto ata baofinga me na mitema baondimake Kisasa eza bopeto grâce ya tata oyo napesi mpe mbote na ngai epai ya bana na ngai nyonso tu bazolanda ngai na ndaku sans oublier epai ya les amis de mama Riti nyonso napesi bana na ngai tu wana mbote bisika bazali bazolanda émission oyo napesi bango tu bambote belé pe na ba leader d'opinion nyonso tu na bosanité mpedi Ntsasa petit frère moko bien le terminateur de la presse napesi pe mbote belé napesi mbote mingi penza lisusu na bosanité grand frère na ngai ya Bakongo atuma tu bana ya tu na pese mbote na libota mobimba na madame na pese bino mbote belé. Merci beaucoup to komi na suka ya émission ya mokola lelo tika na pesa mbote na yemei mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe na pesi ba bonne fête ya journée de la femme na maman Denis Nyakero maman Simba Congo pour yonde maman. Et puis na pesi susu mbote na grand prêtre na yemoko lisusu Deli Kunzinga Pegitsa Sali terminateur de la presse congolaise. Et puis un grand merci pe big félicitations na yemoko inspecteur général ya finance alligator Gilles Alengete papa merci pour na musala kitoko. Merci na bayeban sobolandaki biso bayeban sobolandaki mama Riti Monsele azali moko ya bazali ko sala politique na mboka ngumba République démocratique du Congo pona ete toka bwana botikala malamu soki nkolo azongi te mbala sima to kozongela bino lisusu. S'il vous plaît, abonnez-vous.